Bokoto, bande kotozali en direct na Facebook. Ya Ekanzi Esomi, mobala mama Eunice Banze. Bande konangai, l'air est très grave, l'air est plus que grave. Tout appelle na maman combattante, maman Ndomba Cyril. Oya lobi non. Ok, tu vois, ya monamoni yo, na okakabino kana sango, na bano mona bino na Congo na sango, to badai pe ukubenga na melelo na moni commanda iso live. Ok, tu vois, ya mboyeyo. Non, il fait la télé mais na mboka na bande konangai, message toi na ngwawa, commanda iso yeyo Ekanzi Esomi, Mama Cyril Ndomba Cyril, ok, tu vois, ya mboyeyo. Toloba, mais tu continuer koloba jusqu'à la libération totale. Yambo Kanabiso, to chasser Kagame na Museveni na Nanga, Félix Tshilolo na Kamere na Kanambi na Vital Kamere na Bambemba. Batoana bazali abiso te. Batoana batekambo Kanabiso. Babradambo Kanabiso. Pays n'existe pas. République n'existe pas. Bande kon information na zala ngona zo bisabino Bolanda ki bande ko bakufaki na Makala babomaki bango plus de 1500 personnes babomai bato na prison ya Makala na Butu baba na batu baza ba Congolais o bango mo mutu bakomisi bango bakuluna bango mutu ba créer bana wana ba bebisi avenir ya lobby. Bande konangai boyo kamakambo tozo ibisabino. Le 6 octobre na minuit 1h du matin Félix Tshilolo bakaboli Bibembe bake kokunda Bibembo ezalaki komande so obike mwana mobalo azandoki. Dimanche le 6 octobre na minuit 1h 2h du matin bakundi bato na côté ya Njili Brasserie côté Félix Tshilolo azotonga bandako ngana komande soto konolala kuna epa ya chef coutumier mokoboy bapesi bambongo bakundi 81 personnes bamemaki bango bino bakasa tokoyeba te. Jacques Chaban Rwandais Tucho Costa Mutamba Oloboza ministre de la justice Kamere Omotu Samba Lukondi Rwandais Tuti bino bokanisa biso tokoyeba te. Bobomi peuple na prison plus de 1500 personnes. Bobomi plus de 1500 personnes. Le 6 octobre dimanche oyo na minuit 1h du matin. Boke kokunda bana ya bato na Butu komanda iso. Bache bango na ba remorque. Na information ngana zanango po batseya na biso bazalaki ba botoli ba policier tout ba téléphone po information bimate. Ba kaboli ba biso ba kene kota Maluku ba kaboli ba remorque mais na côté ya remorque ya Njili Brasserie ba memaki 81 corps. Bapara na bango ba yebite. Bande ko na bango ba yebite. Comment bokoki kokunda ba Congolais lokola bambwa, bobomi bango lokola bandinji, bobomi bango lokola ba soso, Félix Tshilolo. Mais dans l'état lobby ozalaki na match. Bosali neti likambo ezate. Ozalaki na match ya Tanzanie na Léopard. Pour on distraire peuple congolais. Bande konangai, mon amour, Félix Tshilolo doit partir. Félix Tshilolo, tu partiras. Comment obomi bato na prison na Butu? Comment ok kokunda bango na Butu? Mais bato na baza na famille. Bazalaki na famille. Bande konangai no sobozala Kinshasa, na Belgique, na France, na Londres, Canada, les États-Unis. Bande kolabiso bomonaki bomaki bango na prison na Butu. Félix Tshilolo le 6 octobre ake kokunda bango na Njili Brasserie et pas chef coutumier moko ba pesi ebele a mbongo
bakundi bibeme na butu. Est-ce que ba Congolais na bana droit? Mais Félix Tshisekedi tango Kanambe abetaka masasi na siège ya IDPS. Mais batandaka ba cercueil commandé so. Tata na le kaka wana le laka. Mais yo bomi peuple plus de 1500 personnes. Comment yo ko kunda bango na butu? Commandé so. Tala kindoki ya Félix Tshisekedi mama nanga Cyril Ndombasi. Pe ya pas ceza qui batali ya tate ba famille wana bazana baboti na bango. Alors donc Tshisekedi yazu atika mabundi na mboka azane loka osala te. Donc ma famille ya bato ebele ba perdre en plus après bobengi mboka ezana démocratie. Mboka ezana démocratie te, muto azana moya koloba te. Tout le temps ba viol, bato ba kufi ba famille ba yebike bana biso bazalaki na prison. Ba kufi bomemi bango butu po ke ko kunda bango. Alors ouais démocratie na mboka. Ba famille na bo pesa bango explication nini. Borolobani poka baza bakonzi. Alors oyaki po sakanela Congo biso to kanisa ki loko zaki mwana mboka orosala bolamu. Loko le mwana mboka comme si biso bana mboka binemi. Alors en tout cas vraiment préparer pour kena au papa. Préparer au kende. Mboke bébé wa yambo. Bazo violer batuti na kati ya anel. Est-ce que vous imaginez mboka za na loi te o défendre te so défendre mboka ba motile bino ba temps on so ba balanda bino sima na sima to bima toujours ba victime ba vie ezo beba. Pourquoi passe na mitima hein Congo vraiment ya Congo yango to mona lelo bomoni dossier ya Jacques Ndala ndenge lali et kende ka bona ndenge peke yoka na lisusu te e ko sila ka bongo. Donc Congo likambe bimara lelo to vandika après mbala moko elali. Alors bana mboka to lamuka ba mama ba papa to lamuka to temela mboka na biso. So to tika ka Congo na biso boye. Congo ekena kufa. To lamuka. Merci mingi bande. Mais maman Cyril, pardon. Oyebi ke lokolo kutali na biso le 2 novembre, to za na grande manifestation. Ba maman bazana ba distraction na ba TikTok. Ba maman bazana ba buzoba. Bazoba te ke mbokana yo moto uti kuna, yo moto vivre ba viol, au vivre insécurité, au vivre makambo nyonso ya mabe na kati mboka ndenge Félix Tshisekedi ateka Bunagana kiwa pepe ya kiwanja Ruchuru ka bayonga bala maboko ya Kagame na Museveni. Okoyebisa baninga nao ba mama nino bazana Belgique na poto pour la manifestation ya le 2 novembre à Bruxelles na 13h. En tout cas les deux to bengi bino ba mama boya ebele to bunda pona mboka na biso surtout que biso ba mama. Alors mboka etambolera vraiment surtout si ba maman nzamba yo quand même si kolela ba maman. Donc c'est que so biso ba maman to yebele poto bunda pona mboka na biso c'est que za malamu. En tout cas ba maman to telema to longa la distraction et ana soko bina na TikTok. To longa la distraction ba maman to telema ba maman to ya ebele les deux. En tout cas to ya vraiment to bunda pona mboka na biso za manifestation to yebi ke eleka très bien. Alors ba maman to telema ba viol eza na mboka. Mboka etambola malamu te bolanda sentiment te. Tambo uta poto boye na Congo, tambo ya kawana. Ezala ko yo za toujours likolo landa mama mboka bien te. Oyo za ka toujours. Wanso ba ende bazalaka. Ba ka toujours kapela. Ba ka toujours ba keso ki wapi. Ba ka likolo mais so vandi vraiment otambola olanda mboka no. O mona ke mboka ya malamu te. En tout cas ba mama to telema surtout vraiment pour na l'aider to betisete ba mama boya vraiment to bunda poto luka moye to longola chilombo posto tiki chilombo mboka eke malamu te ba mama to telema. Ouais, merci mingi bandeko bouti kolanda mama la biso biloko ninga uti ko yibisa bino pesa mama Cyril Ndombasi bango ne ya uti sur le terrain amoni makambo ezoleka kuna awa bino na pesi na nombote na Marius Baende losako mingi donc Vieux Edi Bolombo, sans oublier la grande dame, la plus belle des dames, Eunice Banze, très intelligente, toujours au service du peuple, commerce, domaine, nae calé. Bandeko nyuso boyaka na lost nzambe apambola bino en tout cas, bozola ki sa amour na bino, oboyena note boya ebele boya komona ke la grande dame, l'intelligente dame, donc aza osala mosala ozo sala fierté ya bana mboka. Na à lost na Gessin stage na numéro, non ande en tout cas merci. Maman na esome kanji banzi. Non, maman na junior kanji esome banzi. Voilà banzi. Donc maman Eunice biso pe to pesio to melio mokole lamu
na mosalo nyonso oza kosala kuna babiso olingi ntambole mbulole nyonso oyo olingi okolia epuis ezaka prix na biso kutu na loso eza na se par rapport ya clémaçon abattoir bandeko boza na denderle bandeko boza na leader keke bandeko boza na zone de game oyo liboyaka na battoir ao nga na mwana poto akala naya na 89 na ntongo ere wana oyo oza na 89 te wana nazali na likasi na likasi wana bien gondo ere wana nga kute baframbege ere wana na matoke toyaki mingi te bato babanda okaba mbongo yango barapele na prison na prison ya saint gilles tokangaka yo po visa esila ndela bosala te yango tozotuna oyo makambo oyo olobaki constat soki alingasa mutamba alingasa babrasele et toute façon na batelefone nini na ordinateur nini na bacommune tout 24 communes ordinateur eza te mutu na janvier bokeluka dossier na ye na mwa oyo eza te imagine badossier ezaka batelefone ya police elo elekeli nga ntina anel mutu balevaki ye bafundaki na anel donc bakeluka dossier ne na anel mpo eya comme preuve na ye oyebi ke babi dossier ne ezalaka su te ono Chilombo changeaki déjà batu mboka déjà ebebi batu wana balongwa déjà bakenda déjà alors badossier wana ezala lisusu te est ce que ezala oyebi ndeni baji bavoka bamagistrat na bakomosala bakomozwa badossier soki nayebika na dossier nazwi badossier nalongola yango na biro evanda na ndako na nga bino bokoya bokoluka dossier wana ekomonana te donc juge azwa dossier ekoma ya ye donc bokoya na bonini bavoka il faut kaka boluka juge wana donc soki akufi dossier wana pe ebungi peton boluki baosema bilombo yango wana ozolobaki badossier mosusu ezobunga parce que badossier ya bajuge bakoma na bandako même baprisonnier bana na kati nauti kolanda me petio na mutambo baprisonnier ebele baza ya bajuge chaque juge aza na prisonnier na ye donc soki bofineli mwa lare nde alibere balibere ok bandeko tobande koloba boye je pense que bandeko na ngai wayambo bauti koaborde na mama makambo oyo ya bato nde baokufa na Congo touti komona lisusu to perdre bato na lac Kivu peuple oyo aza abandonné lokola peuple ya est aza te peuple nyonso aza abandonné partout mais chaque peuple aza abandonné na ndenge na ye soki toke na peuple ya Kasai abandonné na ndenge ya nzala na ndenge mai kura eza te nzala ebeti Kasai ya ceinture noire baokende na deuxième dan tokomi na septième te na Kasai bato basili likolo ya nzala bato bakini entre temps bazaka kake bukalenga boetu fatujikula kaja falchi boko kufa miso ya kotelema bujamba kaza fachi osomba bandako na poto bana na poto fachi bana na osomba babiloko na ba Dubai bino batujamba kaja fachi 2020 likambo ezate mais quand même bino bato bwana poto boza na courage ya ko dénoncer ndenge abomi peuple na bino na nzala peuple nyonso ekimi ekomi na katanga Kasai etikali vide soki boke na côté Équateur bato Équateur ne babosana bango ti bashimbiliki bakoma kota nani Équateur babosana yango bozaka ka Jean-Pierre Bemba leader bokende na Guadolite bokende na nini na Guado na Gemena bomona koma zamba piste ya aéroport ekomi mukebo matiti ekota bozaka ka Jean-Pierre Bemba leader ya Équateur boko kufa lokola banyama kolanda batwana bazo préparer ba avenir na bango bazo tia bambongo na ba poche na bango bandeko na ngai soki tokeka manyema quand même na koloba ke quand même ça va quand même po ndako mboka quand même moi goudron ezali moyibi ya matata po quand même asali moi quelque chose kuna soki toke na bandundu eloko te mama ya mama bande kwa biso bandundu boko kufela la ji pangi na munu pani na beto bo tala bandundu courant ezate mai ezate école te Équateur pe école ezate mais komona kaka ke il faut toni ni balobani bato Équateur soki nini bokila lokondo kaka mais bozo kufa nzala ozo kula munoka bokila lokondo koto mpangi na munu koto mwana koto banini mtoto yetu boko kufa lokola banyama tana na katanga koma ikomia katanga lelo ba ekomonela bino na mboka na bino likola nzala bokomi faible il faut bino nyoso bokende ke pa ya mwasi soki fifi masuka bokende ko luka moi quelque chose bokomi ko adorer mwana mwasi moko ata kotanga document boya so kokate ba affaiblir peuple
mais bino bozaka ke faci beton tala bon mekana no makambo bozolinga nazo na makambo na ningina loba na lobena sisa makambo ba koboma bomoni ndenge bato akufa na Goma to monite place oyo ba tie deuil national to monite ba kiti si drapeau to monite mais comme bozana un président tiktoker alingi TikTok trop mwana mwasi oyo babomi na Canada na présenté na ba condoléances c'est pas maman nae et ça la capacité biso ba boti et ça la capacité comment na ke obungisi mwana mukolo déjà na bato ba boti ça fait mal mais gouvernement na bino esali récupération pour ba monique et lokwa na tamboli monde entier tous les africains les européens ba lobeli liwa ya mwana mwasi na biso akufi Félix a sali récupération Félix est-ce que eza congolais ya liboso akufa déposer na pouvoir oyo obenga mama na ye oya pourquoi oyambaki mwati ya nini te Shelbe okende te parce que bino bato bobomaki ye nani Félix pourquoi obengi ba mama ya bato oyo ba mama bana bango bobomi bango na prison ya makala oyamba bango bande kona biso ya Goma bato konda plus de 200 Félix a monanité a quand même kotala bato ya Goma te mais comme a moni dossier ya mwasi oyo ya mwana na biso akufi na Canada et sali succès makasi na matana nini bon pas succès et sali baise et sali baise makasi Félix ayambi mama ya mwana wana siko yebisa on l'a dit oyambi na cadre nini po ezana ba congolais musu ba kufaka avant-hier awo na la Kivu Félix oké même temps ko accompagner bato wana même bakunda bango oyambi ba para bato wana oyambi ba para na bango te po bokolobake oya bazalendo bobeta bango masasi bolobike bazalaki ba ennemi boyebisanga bato bakufi na mai makekaka likolo ba pasi oyo bakende koluka nini ya ba marchandise bakufi na mai Félix ake kotala bango te mais makambo ya mwana mwasi oyo ya biso akufi na Canada Félix po amonike esali tapage na kati ya ba réseaux sociaux Félix est un président tiktoker aye ayamba po TikTok mona nake Félix ayambi mama ya mwana wana siko mama ya mwana oyo yambiye na ba bakufi na Laki Kivu différence ezani ezaka liwa ba congolais te bango pe tout bakufi na mai fiwa na kufi na mai oya Laki Kivu ba kufi na mai pourquoi oké koyamba ba mama oya Kivu te ba batiki bana plus de 500 personnes pourquoi koyamba ba famille wana te ba musu batiki bana ba musu tiki basi ba musu baba pourquoi obengi bato wana te tala un président tiktoker aza ko luka ba mona ye na TikTok ke ayambi siko tango yambi olingo botise mwana mususu ozana projet na mwasi wana poyo ozaka boye pamba te Félix ozaka boye pamba te toyebi ke ozaka champion ko senga basi ba numéro même na niveau sani ozaka boye okomi opese ba to kutana Félix suka wana mais comment leso ayambi mama bana bakufi na prison oya ki okunda bango na butu pourquoi ayambi ba para ayambi bango te après wayambo je m'excuse bato bakufi na Kivu mais Félix na Monica ka cameraman c'est comme un bon malangi na stade hein parce que cameraman on tango a filmer ezo mona na kakawa mutu munene na Monica tete ya munene ezo bomba la même mutu na ende ko na yemo ba muluba tozaki na si oh abinene ba ozo alikola mandambo boy Félix comment un président soi-disant président babomi peuple na yo okepe na stade ozota la match bandi konanga est-ce que bozo mona quelle humiliation na peuple na biso oyo bazo kufa lokola banyama les bateaux bakufi na Laki Kivu et ça faute ya gouvernement parce que soki un gouvernement responsable beaucoup ça na bateau ya l'état oh exact la capacité ya komema bateau ebele gouvernement sans avion sans bateau sans train mais sans mito ya transport sanzela bino bato bomisa batala bato musu bauti ko bwaka na kosopana na nzela soki ya bandundu soki mikaba camion sopani bato bakufi mais gouvernement pas même un mot mais tozo mona kaka ke na place match ezali Félix aye bauti ko inaugurer toilette soki ya nani IGF afunguli soki bureau moko boy kala mingi te toke dotal ba toilette yango Félix aye mais place au baza causer la Félix que tout le monde a au banda ko accompagner peuple aux ko boma ina ba Rwandais Félix aya kakate bande ko na ngai yango toza ko ya ko loba ko Félix o se préparer ozwa ki pouvoir na muyibi na facilité mais pour na ko changer constitution Félix en tout cas yeba ke to ko boma na bande ko na ngai to ko boma na botala ndenge ba memi mboka wana botaka ndenge baza ko humilier les lorsque Félix alingia chepso to ko na royaume a changé constitution pour faire quoi?
Attention, au la question de quoi tu es capable de gérer le pays, comment tu peux gérer le pays. Si on ligne qu'on changer la constitution, on a un projet moko au tika qui au ligne achevé nango bien ou bien ils ont objectif car rapport au ya ko bloquer biso pour mission ya Rwanda ko kisama besoin une partie à mabele. Bande on a boy ça va faire ça ligne à changer la constitution sur quelle base? Projet na eza nini? O ya ici sangote. Ba Congolais bande on a ba mouvement tout ya citoyen. Ba parti politique ils ont pro changement. Les politiciens sont conscients. Tout se mobiliser. Il n'y aura pas ni modification de la constitution, ni changement de constitution. Le même constitution, on prétend que on parler à langue, la même constitution. On parle à langue. Pourquoi on va quitter la constitution tout ça là comme président? Yo Félix, combien de fois au téléméli Kabila la constitution, aux appuyer bisa Kabila que constitution ne peut quitter peuple à la bien. Constitution ne peut pas peuple à sécuriser. Constitution ne peut pas soit de santé ça va bien. Yo moko bande ko défendre la constitution mais les longs derniers comme on va que constitution les ama beza ba étranger. Biso tolobi bande ko nanga ya Katanga ya Kivu, maliko yangu kwa ya Goma, Bukavu, Uvira, Kalemi, Katanga, Kongolo, Kabalo partout, Lubumbashi, Likasi. Mutu asipime kukusa constitution. Tout kabachile à la constitution, c'est comme nous acceptons de devenir des esclaves de Luba, de Baluba. Bino moko bomonaki na tamuke oyo. Comment Baluba bazako bakoma ki ba orgueil ko yebisa ke bako salaka. Prise ni remise reprise na Jésus. Donc pona bango royaume mboka wana comme royaume. Banduku yangu ya Katanga. Tunabaloma musimami. Donc pas de changement, ni modification de la constitution, ni changement. Parce qu'à Kafanya, modification, ni changement de la constitution, nous devons être la 4e République. Et 4e République, il va nous permettre, Félix, à postuler, à changer la constitution, mode à scrutin, ça veut dire, au moins, vous allez voter le président, vous allez voter sur le président, les députés ne vont pas voter le président, puis vous voter le député, après, vous voter le député, mais vous allez nommer le député. Félix, c'est un danger national. C'est un danger national. Botika kolanda baluba bale mbwa oyo bakoki ko rédiquer nzala na ba province na bango te. Mais bakanisi batoni so ba bolole to accepter mulu bazo kufa na nzala mais zakaka tuji kwa mbakaja fachi tuji kwa mbakaja na bino biso to ko accepter yango te. Bon lelo bo kotisi tribalisme. Boya mboloba nana mo ipeza makasi mboloba. Donc, bande konangai l'air est grave qui commandait sur mon à peuple. Mais constitution wana Mozito na kizenga bokoma premier ministre lango. Tango Mozito zalaki premier ministre kizenga olobaki te ko changer constitution. Okaki lengo vandela ki mbongo Congo. Mapala tapesa. Bino tu wana bosobi bandako na ba étranger na constitution wana. Bino tout bozali wana bobomi plus de 20 millions de personnes la constitution wana. Félix Etchilolo okabi mabela minembo na constitution wana. Kagame na Museveni na bananga babotoli bunagala kiwa tala bandeko na ngai Papa Lumumba Kasavu Mobutu Kimbangu batikaki mabela wana bomoko unité. Tozo senga na bino ba Congolais. Il est temps maintenant, il y a qu'à chasser Félix Etchilolo. Ce qui bino bokoki était, Nzamba utilisé, bisoba auto kokaye. Poto kokaye pe bandakala. Depuis Félix a Komawana, depuis 2018, bisoto pe matin. Bande konangai. Totikala kopé maté. Kana bazala qui a 18 ans, totikala kopé maté. Pona nini, tozo ebisabino vérité, yamboka na biso to bengi bino le 2 novembre. Le 2 novembre, il y a une grande manifestation. Bande Bobi Mebele to solo là. Tu vas atteindre l'Union européenne. Tu vas atteindre l'ambassade des États-Unis. Tu vas atteindre l'ambassade de la Belgique. Na oeza na France. Bande Kodanga, il fait démonstration de force. Tous les besoin qu'on sépare kate bande Kodanga. Bo sali ba polémique. Bo fingani. Bo fingi biso. To gagner le comme côté. Un pays béni, peuple pauvre. Hein? Bande Kodanga.
bibembe nyonso ekufaka Félix azalaka na ba fête à mariage hein? Félix soki papa ya passer Ramino Dalo akufi Félix a payé 250 000 $. Papa ya Dalo a payé ça Tilolo directeur à cabinet naï. Papa ya Dalo akufi Félix et Tilolo a payé 250 000 $. Il y a cotisation matin. Peto babara on a su babara sur nini. Nyasi sur les qui n'a moisa kufi. Félix a payé 100 000 $. Tu vas tenir combien à Goma? Na Goma tindi combien? Et là qu'on dit Sali, Patrick Mouya ya 6x6, na Jacques Chaban, beaucoup de Congolais na Boutou. Beaucoup de bango na Boutou pourquoi? Bande bolo bela makamboyo. Bande ko la biso ba bana na biso ba kufaki na prison. Félix a kundi bango. Oh mais Félix est tirolo. Mi falo zo bibembe wana. Otiango na stade Kamani lobe na palais du peuple. Ba Congolais ba kolela bande ko na bango ba kufa na prison. Tilolo, Jacques Chaban, Kosta Moutamba. Pourquoi bokundi ba Congolais na Boutou na 2h du matin? Kagame akundaka ye na moi. Tozo mona bitumba na Palestine. Na Liban, na ba Iran. Bazou ba cercueil, bateau Israël a bomi, ba chef na ba ya ba Hamas ya ba Hezbollah. Mais bakundi bango na moi. To mona ki pe bibembe ya ba juif. O ba palestinien ba kufa ba israélien pe batandi ba président Israël ba ye batali bibembe. Mais Félix Etchilolo bande ko na biso ba kufi na kata prison. Yo beti bango crime contre l'humanité. Plus de 1500 personnes. Pourquoi le 6 octobre boko kuna bango na ndil brasserie na 2h du matin? Yaon eloko na zo tout la bino ba congolais. En tout cas commandé so to kangi na Félix na coin pona ni na bomaki ba bana na biso na Boutou. Ato kunda bango na Boutou. Et puis ba para na bango ba éviter maman Cyril Ndombas. Hein? Bande kunangai, réveillez-vous. Félix Etchilolo, tu dois partir. Tu partiras. Ce qui te coquille la malubate, tu bengano na minduki. Yeba yango, nous sommes préparés pour ça. Tu côté que la yombo kate, o me ma peuple na biso na kufa na ambiance. Emmanuel Macron tu ko sambuso na France. Quelle humiliation. Aïe aïe aïe. Emmanuel Macron. Bah ça vous attend muto mukuse. Quelle humiliation. Moto. Ya ya. Libumu 20 mètres. Moutou se combien de centimètres STK. Akimi. Emmanuel Macron est humilié yo. Pour ba préparer qui ba ko humilié yo. Obimi na fenêtre mouké. Fenêtre il fallait ba tindi kayo bima. Bazol ko tiro la balamoko okeba Belgique ozogi Congo. Tolingi to la tsoke. Mboka wana eza ya yote. Yango bande ko ngai to le kaki awa elongona mama combattante Cyril Ndombasi boki ndenge mama lobia auti na kata mboka azalaki na contact na biso a partir ya mboka aye awa première raconte to kutana na eza lelo to ko continuer mama ebi passe Kinshasa botikaka eleki même Sodome et Gomorrhe. Kinshasa botikala soki mbule betika 10 minutes et balé partout banzela ezate soki boyoki biso te bozokalisa théâtre ba kinois na ba kinois zamba robeta nature quand ndenge boza ko évoquer Daniel na Babylone apôtre Paul dans la Damas Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ah. Mardochas alaka noka Cyril. Ah. Oh. Samson alala ki pongi Dalila tourné makasi le zalaka wapi. Donc bino bozo évoquer kaka Israël. Yango na biso Israël les obunda. Mais ba réserviste Elio baba ba passer à la synagogue plus de 300 000. Mais bazo pas passer à la Congolais. Mais bon que Dalo, Marcelo, Kakenda, Joël, Tatou, Tom si Harry Papa, Mike Kalambai, Vaseline, bon que non na mboka la Israël. Bon que lo bundela Israël. Bon depuis bobanda bo évoquer kaka nzambe ya Israël. Makamba Congo bolo bakate. Makamba Congo bo komisi peuple même bilanga épinard ya matembeleza la valeur. Yango na bandi ko ngai
Auto Yakika vidéo vite fait. Le 19 octobre, tous à soutenir. Bande Konabiso Bazan a blanc de compte. Pour la fête, il y a Bana Nabiso. Au Bazou, diplôme, ils allaient fête. Buffet, à 30 €. Koliana Komela. Et puis, Bande Konabiso à 18h30. Beaucoup de bâti au moins 10 voitures. Et Kozalana. Na Pessimbote. Na Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur de l'univers, Tata Nzambe batte la biso na bitumbo parce que nous sommes combattus. Nenge ba combataka, IDP se combataka Mobutu. Nenge bazo combattre biso pour tozo bunira mabele ya Congo. Mais beaucoup longa biso mokolo, Nzambe na biso kozala distrait. Mais Nzambe atikala jamais kozala distrait. Tata Nzambe to bengi na minoko ba koko na biso, babenga ki Nzapa, Nzakumba, Mungu Baba, Nzambe ya Mpungu. Osala ki pona Papa Lumbumba na Kasavu na Mobutu, sala pona biso lokumu na Mvuluzi Kimbangu, notre prophète Ndela Kibiso asala ki 30 ans na prison na Katanga, lokumu na Patrice Emery Lumumba, o bakata morceau par morceau na Katanga. Katanga na boke bara mabele ya Congo Félix Tshisekedi. Kalate mabele na komela bino. Lokumu pona makila ya président wa Yambo. Président Kasavu Mupe, Makondo Maréchal Mobutu, pe lokumu na papa Diangenda Kisolokte le Jalungana, mama Mwilu, pe mama Kipavita, mama Nosanzo, Bakan, et puis lokumu na makila papa Norengwanda, cardinal Mosengo, Pasinya, cardinal Echauna Malula, lokumu na makila Dani Boteti, général Ngwala Pazuna Bekazwa, général Baumba, colonel Mamadunda la Yayangwana, Ozalaki Lumba Mobali, papa Mbuza Mabe, pe Cédric Nyanza na passé Lukusa, makila Monseigneur Katariko, Yarosimu Kenchimanga, makila Thérèse Kapangala, Eric Eboloko Loko, Florbe Chebeya, Fidel Bazana, Alain Moloto, Armatu Ngulu, Christian Malanga, pe mes condoléances na ba famille tout bakufi na prison, o bakundi bango le 6 octobre na butu tokoti kalikambote. Tokene nango ti diaspora bokopelisa ngo moto. Pourquoi bakundi batwana na minuit? Na 1h à 2h du matin. Jamais. Basali nini. Basali nini. Yango bandiko na ngai na pesi mbote ya bolingo et pas commanda iso et quand je somme mobile Uniche Bank papa na junior et quand je somme banks na pesi mbote na mama combattante mama Cyril Ndombase mbote na petit Moïse Boketu Ngombolo licencié en sciences économiques na Royaume de Belgique mbote na mama Didi Asuta Mabolongo Inda mbote na Maserati mama Kipavita mbote na Fondation Sandra Mudimbi mbote na Brigitte mama Mongala na Lyon et puis mama Véro Kelan mbote na mama Deboulonné à Deboulonné TV mama Ibale Azaï dans les États-Unis Maman la joie à Madrid, maman Dingadi na Dakar, sans oublier Maruis Bainde Kombe le Kelengi, Motaleki ma bende à tout refaire na Valère. Maruis Bainde, Mbote Nangwana, honorable Alain Boyo, maman Magimbo, Mbote Nangwana. Edi Bolombo, greffet, ok, les Yope Moussika commandé, soya, au bon commandé. Voilà Moussika, désert d'Ita. Merci Mingila, ouais, merci Mingila. Merci. En tout cas, Mikolo, Bobando, a trop maman, parce qu'il y a déjà Bobando Salayem. L'autre Tozana à 16h, na Roger. Il y a des noms, ça ça part, au moins Bobando, ça va TikTok, na Babuzoba. Sali boye mama zawana ezagate okuta na biso yo moko posa moi yo moko direct so moni be moi 5 minutes au sali pour partager mon temps pe na boko. Merci mingi na mama Francine na Léopold D na Léopold D na numéro 160 on a tozana Laken en tout cas na café Zanzibar mama Francine merci mingi na V25 Kambale merci mingi na comme la Maman Uniche préparera déjà Caps Harry Kapangala Caps le véritable Harry Kapangala français na maman Francine ça pour bien non parce que bon toujours caler les soucis na mon yo zando pie ouais magambo oui là Maman Uniche merci beaucoup je crois lobby dimanche na Kozalawana et puis toujours ça programme pour toi Kotala Elombe Mobali Somi à Kindu Manier Majiron et Kandi Mbazi. Merci beaucoup autre la malamu bolanda biso na Bokoto TV chaque 21h30 na Bokoto TV. Merci. Marusi Bandeko. Merci Mingi Bandeko. Aussi c'est émission Oisa libre. Oya na Facebook, oya na YouTube, oya yango poster yango to ko revendiquer yango te yango to sala yango exprès na
na Facebook. Donc bokolanda biso na Bokoto TV tokoposte yango ba ndeko musupe bazwaka bozwa oto bana ba chaîne bozwa yango nzambe a pambola bino bandeko na ngai. Merci.